Ja, hejsan. Jumba heter jag, en Congolese här i Sverige som är med och deltar i något som aldrig hänt förut. Den 30 juni och den 2 juli bjuder in dig, Kongoles eller någon annan, och komma till våran nationaldag den 30 då vi pratar om landet och dess historia, och den 2 då vi firar väldigt, väldigt stort som vi aldrig firat förut. För det har varit många fester överallt, den här gången blir det bara en enda fest. Missar du den så är du utanför. Boja! Hej, det här är Deli som pratar. Jag vill bara säga välkommen till 30 juni och 2 juli, Kongos nationaldag. Hej! Hej hej, det här är Olivia från KFS. Jag vill bjuda in er till årets fest skulle jag säga. Nationaldagen för kongoleser 30 juni och 2 juli. Vi har varit lite on the low förut, men det här året vi är stora och vi är starka och vill fira med er. Ok, merci. Ezanga Marie-Jeanne moko ya Eden Diaspora Suède. Tozali kobenga bana Congo nyonso eza likambo ya ensemble. Eden eza likambo ya ensemble. Donc totonga, c'est maintenant ou jamais. Donc retard exacté. Boya jourana le 30 pour marquer un point de plus. Mbote bana Congo ezanga mama Clara na kati ya mboka ya Suède na Stockholm nazo senga na bande kuna biso toya ebele le 30 juin. Et puis lisusu le 2 juillet lisusu to sanga lisusu lokwa le 30 juin ezali su jeudi pe tozwi susu date ya samedi ezali le 2 juillet yango na bengi naza mama moko na kati ya ba femme engagée na kati ya Skype to bondelaka pe lisusu naza susu conseillère na kati lisusu ya ba femme engagée pe lisusu naza na kati ya Abacos Ferening ya sika na kati ya mboka ya Suède na pamboli bino nyonso bana ya Congo na kati ya mboka ya Suède na kombo na Yesu to ya ebele po na jour na biso ya indépendance. Amen. Nazali Congolais, ensemble pour le Congo, tout coûte le 30 juin. Et le 2 juillet. Voilà. Merci Ngayo Augustine. Dans le Benga Bino Boya Ebele, le 30 juin, le 2 juillet, Boya Tosepela. Et l'Oko Ezali, dans le Salamate, c'est pour la première fois. Congolais Ebana, Sarah Likamona, Kona, mais Ambalo, vraiment Ezali Asuka, Boya Ebele, Tosepela ensemble. Merci. Oui, nous sommes au Messano, le 30 juin. Pour nous fêter Congo National Dog. Na bengsi ba jogo nyonso le 2 samedi ou ba beta football pour to kuta ba nyonso ba jeune sur Stockholm pour to kuta na North Shopping na Elskitsuna to na mo tourner ring ya football le roi mo ebimi to kuta na bon to na soirée ce que to continuer ndega to kuta na c'est bon. Merci vraiment à la CPL mingi comme on appelle la boye ba association to kutani pour les bosses de Sala en Congo Mogo. Mais il y a toujours le 30 juin, et ça Congo Mogo karaté, mais l'association Nyoso, to Sangani, pour tout ça, là, il est Mogo. Donc on a évité Bino, il y a vraiment to Sangana, to fêter jour et les grands a bien quoi. Donc Yangwana, la Bengi Bino, soyez les bienvenus quoi. Ok, merci. Moi je m'appelle Célio, je suis un KFS. J'invite tous les Congolais de la Suède, de Stockholm, à venir assister à notre fête de l'indépendance qui va se passer le 30 juin, et le jeudi et le 2. J'invite tout le monde de venir, de fêter ensemble et à s'amuser entre nous Congolaises. Merci beaucoup. C'est un combo papi et mon corps ya kati ya KFS et ndeka bande ko ba biso tutu ebi ke o nioso l'équipe bien et puis oeza eloko ya munene tozo sala biso nioso ensemble ba mama ya ba papa ya nzambe si ba tie mamboko po nzela etambola. Merci na bino nioso to kutana le 30 juin pona ko beta histoire à Congo biso to ebite pona ni tozo indépendant ezala neni avant et puis après to comme na neni. Et puis les 2 juillet et samedi wana nde siko to sala to fêter activité nio surtout pour na kotambola longo po biso moko kaka nde to ki kotombola Congo mundele to mutu musuza ko ki ko sala likambo koleka biso mo ba Congolais te to mutu mususu azana souci ya Congo koleka biso moko ba Congolais azate malgré to vandi a to umeli awa donc tant to koma Congo côté nde manzote sentira kama kila ke na komi na ndako bo to ya belek za la sengotro. Oui, zanga Thomas Didoli Kenja nalingi ko benga bana nzambe nyonso pe ba Congolais pour la manifestation ya
commémoration à jour de l'indépendance du Congo, le 30 et puis le 2 juillet. Et ça, jour où il y a un Zambé, les Congolais sont sangana, na bengi pe basai na Zambé, au bazoe na mboka na Stockholm, même au bazar na Scandinavie, bi pa union so la Danemark, Norvège, Finlande, vraiment que la jour où biso sont sangana na mémoire ba o ba kufa pona indépendance du Congo, pe pona tia na milulu minene koleka. To bengi bino nyoso boya tokutana e ozali pamboli kola pambola bino. Donc na pesi mbote na bandeko nyonso tu o bazolanda nga na ngonga oyo na part ya bomoko mboka eze sengo mingi nde tosangani na bandeko nyonso tu. Donc na obengisa bandeko nyonso tu o bafai na bandako po tosangana te eze lokwa liboso esalami. Donc eza pe souci na biso bomoko mboka lisanga tosangana. Donc kezale sengo mingi le 2 le 30 juin na le 2 juillet. Donc to bandeko boya to sangana to sepela ensemble to kaba histoire mboka na biso o biso to koli to ape na bana mais to yebi histoire mboka na biso nde ezalate ezale sengo mingi. Donc bandeko boya to kutana to sangana ensemble ezala vraiment sengo mingi po biso ba congolais toza vraiment divisé unité eze sengo mingi. Donc boya ebele ya boizala na ote. Donc to sengi ba jeune yo so ba play ya mboko yo ba vrai chéri à Suède boya le 30 juin ezali journée qui panvita ya kimbangu. Donc mututu aya bakino pona brassard lokumu ya mboka kwa ingeta ndenge toza bomoni ne tosangani vraiment eze sengo mingi pona komona que batu bamemi likanisi ya malamu KFS tosangani biso nyonso tu awa pona to sa eloko moko malonga ya malonga ezali ke biso nyonso tu tosangana jour wana. Toza d'abord na jeudi toko se retrouver na ni na adresse dani na Skarpnek Fliegfeldwegen 6B. Voilà, donc wana ezali il y a le 30 juin mais le 2 juillet o ezali jour ronde pena makambo nyonso tu osalema ba jeu ba football ba basket nyonso tu o ba sport ba nyonso culture ba congolais boye bango jour wana mais et que na Stade Sorgen IP au bien nyonso tu boyebi tokozala à partir ya 11h ti 15h. Donc wana tozali na wana mais après na soir nde soirée kozala dansante et puis culturelle nyonso tu olinga koyeba pona Congo oyeba ngo jour wana na makasi ya bana mboka o balingi makambo échanger na mboka na ebite sokozala likambo suka koloba. Nga likambo suka na ebna te tant na to vivre likambo suka ya la te mais nga na loba le 30 juin wana eza à partir à 18h pour mingi to ebi ke le 30 juin eza jeudi o te na rosala mwana tika musala eza te donc to tanga à partir à 17h donc wana si biso to se misala 17h to bandi en 17h 0h ce que vous en attendez comme à 19h oye vous en attendez comme à 20h oye tous en bas pasteur nyoso tous en besoin na bino tous en bas homme politique nyoso tous en besoin na bino tous en biso to ebi mzela tous okendete tous en na besoin na bino tous en bas maman na biso wana ba papa na biso wana ba yaya ba leki donc to profiter tango bazana na bomoyi ton biso pe tous en na bomoyi koyeba moi histoire ya mboka na biso papiro kozalana cordon papa yaka yo petana na besoin ya kosolana mingi et biso nyonso to tozalana ya jeudi wana po eza jour tozwa indépendant et puis ba se doit ba yebi jour wana donc il faut biso mona to favoriser ngo donc to tombolango avant mutu mususa bando kolobela jour wana so biso moto tolombele ngo to lobela on peut et que continuer karaboy. Merci tout le monde. Voilà, donc ce qui pour la jeudi onyo soto le biaza jeudi le 30 pour na koya ko la journée makambo salemaki indépendance juamaki le 30 mais milulu nyonso penza e ko salema le 2 juillet. Donc voilà un peu pour na vous clair. Merci mingi pona na bomoko mboka, merci mingi na eloko makasi, merci mingi na tout le monde bazala kiawa. Totondi botondi tomona na jurango. Merci.